Nzambe Congolais azangi mawa. Bande konanga Congolais azangi mawa. Mawa penza otolobaka mawa. Obomi penza mutu. Na maboko na yo mibale. Mutu wana penza ozoboma. Mutu moko wa munene. Star mboka. Okoteli penza na chambre. Omoni ke non mutu o santé na ye eza bien te. Mutu azobunda po na santé. Yo penza o se porta na yo garant. Oye penza obomi ye. Yo mwana mwasi. Obomi ye penza. Otali ata simate ke non. Papa oyo azana bana. Papa oyo. Mokili baby la famille. Mokili baby. Mokili baby kandege tolobaka na biso mokili baby e baby bande kunanga. Na kalawana towando koyoka kake no mutu wana zandoki yo deja ozo kanisa na makanisi na yo ke no donc kindoki wana na butunde alokaka na journée azana ye mutu normal siko kindoki alelo la famille eza lisusu te ke no mutu okende na ye na butu eke koloka te aoloka na ye te akoteli penza mutu na chambre afini ye penza na kingo a monike asilisi na émission na ye et puis abimi abosani ke non il y a des caméras cachées oyezo tala ye boye oyezo surveiller boye oyezo landela ye boye bande kunangai makambo asomo na yoki nzoto malili kotala video wana bande kunanga na yoki nanga nzoto malili kane balobaka izana ba makambo mosusu koloba ba makambo mosusu ko bomba eza pe na ba makambo mosusu bande kunanga e osala nango nzoto penza malili la famille. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino sango lisusu ya pasi. Kandenge na uti koloba la famille ba video e bimi na poasa. Bande konanga makambwa minene, makambwa somo, makambwa kobanga. Somo penza otolobaka penza somo la famille. Caméra cachée. Oyo ezalaki na ndako ya papa na biso. Caméra cachée bande konanga oyo ye lelo ko bimisa. Mutu oya boma ye na poasa. Caméra cachée la famille otolobaka penza ke no makamnyonso ebimi na poasa la famille na ndenge moko ya mabe. La famille avant to kota na caméra cachée wana to yeba mutu nani aboma ye. Ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika, batu nyonso ya kala. Toyebiki eza na batu mosusu bakota na bango na chaîne na biso kala. Mais jusqu'à présent nanu basabona te. Alors toye ko senga na bino bo s'abonner na bino massivement. Tongo bo s'abona kawana bande konanga, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien soki ozolandaka oya bino na kombo surtout ya Étoile Lune Inès TV bozala penza ya kovanda bisika nyonso bolandaka biso bozwa penza bakiti na bino bovanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni côté mosusu et dépendra kana heure oyo zolandaka biso soki omoni keno eza tongo lia petit déjeuner soki omoni keno eza midi lia penza repas préféré na yo soki omoni penza keno eza Mama 2024 Gafker to yelibino solution. Bon na ba problème ya
trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine, bapapa tobosani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker nde likambo, Gavker nde somo. Gavker aye na biloko ya kitoko, aye na masolo ya kitoko, aye penza na makambo ya kitoko la famille. Yo mutu penza olelaka na yo mino salaka nga pasi, nga penza mukongo, nga penza mato evimbaka, nga penza libumu ezo vimba nango ka moko yango moko ka boye na oyeba te pourquoi libumu nanga ezo vimba. Bandeko nanga kobanga na yo te, kopanike pete. Na minute oyo na osenga na yo to na ko rekomande yo kaka place moko ya sur. Place yango ya sur eza kaka na Gavker. Gavker la famille kuna nde ba solution emati ekiti. Kuna nde oyo tolobaka na biso ba solution ya somo eza nango na Gavker la famille na système moko kaka ya tokos makasi. La famille toye kandenge na oloba. Bandeko botika mokili oyo ebebi, mokili oyo eye na makambo nango bandeko nanga na kovanda ka boye baye kotindela nga bandeko nanga video ya papa na biso Jani Fai. Bandeko ndenge azana mbetu otali eboye santé eza bien te. Mwasi moko akoteli na ndako bandeko nanga somo penza otolobaka somo moyen na tia video wana ezalaki te tolandelaka pe mibeko ya YouTube. Donc YouTube azaka na mibeko na ye eza ba biloko nyonso te ke no okozwa ifo otia te. Eza ba biloko mosusu biso moko tomonaka toye kaka to partager na bino. La famille penza ona oloba eza makambo onga moko na moni na miso na nga na video. Eza te ke no video moko monte te. Eza penza video bomoni na bandako totiaka ba kamera. Kamera penza eza ezo filme makambo nyonso. Mwasi yango wana akoti asimbi ye akomi kofina kingo. Bandeko nanga tango fini wana papa na biso akomi kobunda pona kopema. Pona kopema o penza tolobaka kopema. Azokoka na ye lisusu kopema te. Azokoka na ye lisusu bandeko nanga kopema te. Mwasi wana abimi jusqu'à ce que comédien na biso ayaki kokata motema. Tango ayaki kokata motema selon ba explication liwa na ye o akufaki na ndako ye moko nzoke ezaki na mwasi o yakotali ye plutôt na ndako o pemza asilisi ye. Shiko mwasi yango bandeko nanga eza nani? Point d'interrogation. Kandenge na lobaka
eza na bamakambo mosusu tozalaka na biso supposé ya koloba te. Mais soki oza besoin na ba video wana yo moko mitalela, komela biso kaka na ba commentaire, tokotindela yo bandeko na nga video wana na système kaka ya kitoko. Na garder penza video wana na ko garder yango pendant 2 mois na téléphone na nga. Na bando tambola nango pendant 2 mois. No tambola kaka nango. Bandeko na nga eo sala pasi. Kande na lobaki na ibandeli na kalawana to bando yeba kasu ba yebisio ke no mutu wana zandoki. Deja otie na makanisi na yo, otie na mutu ke no, donc mutu oyo aliaka batu na butu, abomaka na ye batu na butu. Mais o na moni penza na miso bandeko nanga eza neti ba film o to monaka ba film ba Nigérien. Neti ba film kana biso moko ya ba Congolais o to komi Congo na lelo, ba komi pe kokota neti ba Nigérien. Ba film wana nde to monaka ba oboma batu na ba film. Yango pe bandeko nanga neti film moko boye nzoka eza réalité. Yango nalobaka toujours la famille na vie ya lelo. Ko salela ka mutu confiance te. Yo ko salela mutu confiance olobi ke no ndenge eza boye to boma na biso mutu. To sala soki makambo moko boye to kende na biso koiba. Kan ndenge bozo kendaka eza na mutu moko asia place ba caméra caché na ye. Pona ko bimisa yo na poasa, pona ko ya ko sambwisaka yo un jour. Vie eza bongo yango bokomi komona taki lelo oyo. Okoti kotindela mutu audio. Bo solo la penza tindi ba audio. Après kotinda ba audio wana. Ka mutu tindeli ba audio, yepe apanzi ba audio wana epa ya mutu mosusu. Pona nini? Ya kosambwisa yo. Bandeko nanga. Soki na tali totali penza video wana nyonso tuka ndenge na talaki yango. Na talaki penza eza caméra moko ezalaki bien placé. Mutu penza oya plaça caméra eza kaka ba cop. Na mwasi yango oya kendo boma papa na biso na kombo ya Jani Fai. Eza penza caméra atiaki. Basalaki ba cop na bango siko ya garder caméra oyo na filmaka ye pour que un jour ata soki mokili ko balukela nga ata soki mwasi oyo to mobali ye koloba keno nga mutu na bomaki mutu tel na kopesaka preuve ya video eza bandeko nanga video eza la famille video eye batu mosusu balobi na video wana keno aza munganga mais façon bando tia maboko bomoni soki muto aolela kingo alobi keno aza na douleur ya kingo la famille naza penza na douleur ya kingo la famille omona ka façon muto simba kingo alobi keno muto oyo alingi ayeba soki bamboma na kingo eza toki mwa likambo moko boye eza. Mais façon o ba simbela kingo wana bandeko nanga je ne sais pas na ebité peut-être eza makanisi nanga mais nzambe yo moko yebi na situation oyo e o sala pasi penza makasi la famille en tout cas toye ko présenter ba sincère condoléances surtout na famille biologique ya papa na biso Jani Fai. Toyebike na moment oyo to na situation oyo famille mobimba eza inconsolable eza la bana na utaki kutu kolanda ba video lisusu ya mwana ya papa na biso o babota na mama na biso mao. En tout cas la famille na yoka motema pasi na yoka penza motema pasi kotala mwana na ye ndenge ya bandolela. Je m'excuse. Mwana na ye penza alela papa na ye bandeko nanga na niveau moko somo. Alela penza papa na ye. Alela ye bandeko nanga. Na mona mwana mobali. Alela papa na ye bongo. Batu mosusu kutu. Tokoki ata kokanisa keno. Papa ango babando vanda na ye ndako moko to. Eza ke papa na ye aza musika. Ye pe aza musika me aolela ye bongo. Alela papa na ye bandeko nanga. Et au sala na pasi. Bon, kane na lobaka nanga chaque jour. Makambo aliwa ezalaka makambo nzambe. Toza batu. Mosusu tokoki koloba keno eske. Toza na ba preuve eske. Mais eloko kana koloba.
na communauté na biso eza que tolingana aimons-nous vivant la famille, aimons-nous surtout vivant. Soki mutu aye kobetela yo lisolo keno moni place nazo vanda moni nga makambo boye boye ezokomela nga, pesa ye conseil oyo kosunga ye. Ngana lobaka toujours vaut mieux oyebisa mutu vérité ke obombela mutu vérité. Bomoni soki oyebisi mutu penza vérité la famille na mutema na yo pe oko se sentir à l'aise. Mais tandis que soki oyebisi mutu vérité te, après 2 jours, après 3 jours, omo na mutu wana azo souffrir, azo leka na ba moment moko difficile. To makambo moko netika situation ya bongo ekweli papa na biso aza mutu peut-être abetela yo lisolo kala po solo la na ye oyeba ndenge ni na bando vivre, mais yo penza osunga ye na ba conseil te. Na minute oyo okozala na conscience na yo ekobando beta makasi, ekobando beta surtout mabe, parce que olobaki non soki ata na yebisaki ye boye yango soki mutu aye pa na yo alobi na yo keno tala makambo tala boye boye, pesa ye conseil oyo kosunga ye. Ata soki conseil wana lelo koki kosala ye pasi, mais bandeko nanga tala penza conseil moko ya bien, pesa ye conseil oyo kosunga ye. Ata soki esungi ye lelo te esunga ye ata lobi, parce que ata soki mwa ya munene komeli ye tokoloba nini, l'essentiel na pesa ki ye conseil. L'essentiel nga deja na yebisaki ye e ozala malamu mingi ke non yo garde na yo komi ko bomba epa batu mosusu kande tobonaka batu mosusu epa na yo moko azoboya koyebisa yo, mais epa ya batu mosusu nde akomi kobimisa ba makambo. Oh tala kutu problème na ye, tala kutu conseil o na pesa ye. Pesa mutu conseil, sunga mutu na ba conseil ya malamu pour que lobi to après lobi bandeko nanga ata soki ya munene ekomeli ye akosi rappeler na ba conseil o pesa ye. Akosi rappeler penza ke non camarade nanga to ndeko nanga oyo penza apesa kinga conseil moko ya bien ti lelo ezo sunga yenga. Donc ezalaka mwa bongo. Pasi penza la famille makambo yo na oyo ka motema pasi. Pasi penza makasi. Surtout pour la famille ya papa na biso Jani Fai. En tout cas, famille wana bandeko nanga nzambe kaka a consoler bango. Parce que soki tolobi ke non boye boye mataki kitaki, la famille ezaka pasi. Prière nanga ezaka ke non nzambe kaka o to sambelaka aya kopesa bango kimia komona mama na endenge bando lela la famille na yoka ki penza motema pasi na sina kufela papa na ebi douleur oyo ya kokufela na ebi douleur bandeko nanga ezalaka mwa pasi penza ya makasi mosusu omituna na olota eza histoire bazorelatenga to eza nango réalité nzoka eza nango réalité bandeko nangai eosala penza pasi na minute to senga kaka molimo na ye epema na kimia epema penza na pete nyonso na kote mosusu pe na ye kosengaka na bandeko na biso bakongole ka ndenge tosengaka kimia surtout ezala na biso ezalaka bien soki mutu akufi kimia eza na bakote nyonso, quel que soit les comédiens, quel que soit batu nyonso penza kimia ezokota bomona pe ke no mutu wana aokende pe kopema na pete nyonso. Mais soki ekozala ke no ba o balobi ba o bakoti émission boye balobi parce que tokomi komona ta ndeko na biso ba comédien mosusu na ba comédienne bakomi déjà na ba émission bango ba omelaka na bango te bakomi na bango na ba émission. Je suis sûre et certaine que à ta place mutuaza soki peut-être oyeba ki moi réalité à vie na ye lelo oye sur les réseaux sociaux pona obeta lisolo la famille mosusu batu oyo asi akufi peut-être soki anzalaki envie ngaki ebisa yo keno kolobaka na kombo na ngate kosalela kanga ba émission te donc na minute oyo to respecter quand même to pesa valeur na star na biso star ya mboka na biso to pesa ye valeur na biso to pesa ye eza kaka to tika nanu mwa kombo na ye na minute to ba émission na biso peut-être to ya kosala ka ko sensibiliser batu
toya kosala ba émission na biso kandenge ezalaka koya kolamusa bato na vie de prière koya kopesa ba courage surtout na ba famille na bango ekozala mwa bien malamu mais soki tokokoma lelo o mutu na biso tu ndeko na biso asi akufi tokomi kaka matakita ba émission bandeko na nga tosunga te surtout ba émission wana ya kozongisa le passé na ye to bando beta masolo sur son passé oye kutu azalaki boye kutu boye en tout cas bandeko na nga ekosala malamu te. Moi je me rappelle na kokola kane bando kola bando yebisa biso nini soki mutu akufi loba malamu ata soki mutu wana abando sala mabe loba malamu pour que nzela na ye ezala ya kofongwama siko soki ozalaka mutu okomi ko se rappeler kana mabe o ya sala yo okomi ko se rappeler kaka keno asala ki boy ye kutu amataki ye kutu akitaki bandeko nanga ekozala pasi penza ya makasi la famille. Donc na minute oyo eloko o na ko senga na bandeko nanga ya ba congolais ezaka keno totika kobimisa mwa ba secret mosusu moko boye ya papa na biso Jani Fai ata soki oyeba secret na ye quelque part mais la minute oyo to bombanga. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.